Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Yeah. Naga za kuye biso. Bana poto, bana partout, balandi avis du public, émission qui toko, émission yelengi, émission auto votant na premier tour, na zane esengo, ya ko présenter biso émission oyo. Lelo toza na émission na biso ma journée avec ma star. Ndenge to mesana ko sala ba télé-réalité. Merci bana bino nyonso oyo, bozo féliciter, boza ko encourager biso na cadre émission oyo, ma journée avec ma star. Ma journée avec ma star a lelo na ko zana nani. Ma journée avec ma star à l'élo, nazomo yela bino papa Ntsakala, ya Johnny Mutuakala, honorable pour na bande comme Soussou. Papa Ntsakala, artiste et comédien oyo, asali musale belé. Je pense que vous l'avez émission de Salanae, à travailler dans Gade Ngadios na Chic Choc Loenge, à Salana groupe Les Abeilles, à Salina Mangwaou na nouvelle Loenge de Mangwaou Maître Pai, bah ko ça le duo na Willy Mambu et à continuer na groupe na Les Abeilles, na bosani groupe Nzoité. Papa Ntsakala ya Johnny nde toko beta lisolo lelo na Mutakala, boko ba vie na ye. Avivaka ndenga nini? Azalaka wapi azana bana boni. Beaucoup ba vie na ye puis journée na ye elekaka ndenge nini Papa Ntsakala nani alobi ke Papa Ntsakala sali AVC. Oh Papa Ntsakala sali AVC tozo ba vérité nyoso lelo awa na ma journée avec ma star toza bongo na Bogo Sanderson. Merci pa na Didier Masuki Mbala Mandefa Pembe, Fiston Basten de FB International Agence Assure, Fabrice Nteka, les boss américains, Papi Mvama, Papi Riche, na bossa nyote, Papa Duval Kassongo, depuis Montréal, Mouyaka sans complexe bandeko. Tolanda, ma journée avec ma star naza awa, na avenue Gambela, na ngambo Ngiringiri, juste na Makanza. Po ba singa, Papa Ntsakala fan na ana Makanza, mbozo mona avenue oyo, avenue Gambela. So pusani boye moni ba yangambi, ba ingende, OK vraiment tina Ngiringiri. Tu continue na bumbu kuna likolo toye awa, to mona Papa Ntsakala, na tuna bandeko ndenge ni aza awa ndenge to sa émission na biso. Bogo Sanderson, ma journée avec ma star. Okiranga na elilingi pena bokokani bwayo Yesu. Wete na lumba solo ya bonzambe bwayo pene pene na bato. Osaranga mwinda poete nangengisa. Et bien voilà, on est sur l'avenue Makanza. Tozoluka résidence ya Papa Ntsakala. Papa Ntsakala fanda na avenue Oyo. Et le temps pour nous, ma journée avec ma star restanga moi bien. Na moi bande kompandi. Mbote papa. Fanda goto. Ouais. Numéro 25 ezali. Numéro 25 ezali kuna. Parcelo. Oyebi Papa Ntsakala. Nayebi Papa Ntsakala. Azawana. Azala na 25. Bozala na bien na quartier. Azala bien, sinon asolara bien, tout le monde akina ba star rebelle awa. Sinon tout vanda ne bien. Asola bien den ba bien lomba ate. Oh, mutu mutazala mutu na ya. Peut-être pas na wako lomba te mais pas na ngaya lombi. Ouais. Et ce qu'il faut au loba pona msana ye ba tete no talaka asila. Asila bon. Suite au bien, Asila c'est trop dit, mais Azali pour tout le monde a bazo tourner théâtre les gars partout, bazo tala ngo. En tout cas, ils ont bien vraiment net la sepela na ngo. Pour ça moi quartier na bino. Papa quartier na bino. Teza pour na bon te. Ils pour na papa quartier te mais pour na musala na ende ya malamu. C'est bon, merci ndegona. Comment nani? Kombo na mais c'est Ali no gizaza moi na zanga lisumu. Yo zanga lisumu. Papa Ntsakala ma pona quartier bo impona nini. Na moni ndegona ko to maître bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé ça va? Comment nani susu? Maître Koidro. Maître Koidro na c'est pelota caméra. Yebisa bisona nous. Yo po mona quartier Papa Ntsakala. Oui, tozane aza voisin nanga to kangi mapango. En tout cas, tout cela bien donc tout ça bon terme. Ah.
bon nasepela bafilme na tournaka en tout cas même mikolo mpe namoni tournage ezosalama awa bato bazoya mpo na tournage en tout cas ça va ça va. C'est bon, merci beaucoup. Biso to okay kuna nebite okay tika biso kuna na mwe pende comme ça masa pusana. Bon ye akokompagnie wa. Ye akokompagnie tipa ya Monsieur Tsakala. Mbote. Mbote. Kombo nani? Farel Benza. Farel. Yobo faninga na makanga. Oui, na vana makanza na numéro 25. Oh, place tozo ki ndeka pas papa Ntsakala. Onzande kona ye? Bon, toza biso tovanda kana ndako sima ye aza na ndako munene. Ba voisin même parcelle. Même parcelle. Monsieur Farel, vous allez ande na papa Ntsakala. Tozala kana vraiment bien ya bien. Bien vraiment ya bien, bien vraiment ya bien. Supporter orgueil na ye. Ilo kana sala ngoti, ya za na ngoti. Azo ko télé pour ça. Je jure devant Dieu, ya za na ngoti. Azala vraiment na batu bien ya bien ya bien. Onde batu mususu bazalaka te obima bo apesa batu mbote te ya opesa mbote bovandi ana peso pelo ko eza kaboli na batu nyonso ndeza la sorti voyage ake moi place mo bo bayina ba pondu opesa ndako moko ba otaki ko kabola biloko moko boina parti na bango ya ba théâtre biso nyonso tozu ba saka semu apesi biso vraiment biso nyonso na lupangu to sepele vraiment to sepele to bite hein papa vraiment zala boina bana to sepela ki taboyolo ba mabene ndeni mtakabela nyonso ba mtu ba zangi mabete Farel. Oui, azana mabena ye koto mususu oui, mais mabene ce qu'on a na ebiti. Ah, Farel. C'est bon. Ma journée avec ma star, tozo kende et papa Ntsakala, to solana papa Ntsakala ndeza journée lelo na élection papa Ntsakala. Boyeba, aliaka nini azaga nene alexa journée na ndenge nini Farel yeyo voisin na bango, Farel akoti biso kuna et ça moi bien, Bogo Sanderson et toke toke okoti biso je pense que Fiston Basende akosepela na makambo boye. Fabou Ntsakala le boss américain, Mama Zefa Vital, ndeko mo kalinga bima bangi. Batu babanga caméra mona ko manduki. Toza papa Ntsakala. Toza papa boye. OK. Voilà, toza papa Ntsakala to komi na biso place bazalaga. Farel accompagner biso na moi maman mpanza wa mbote mama. Mbote. Farel to ko tamso. Allons-y. Donc toza anda wa papa Ntsakala afanda awa. Eza parler place pour Ntsakala fanda ça moi bien et mbote maman mbote papa et voilà n'importe maman ça to découvrir awa et maman na ko fana fanda kityango merci n'importe bozande ina papa Ntsakala nga na yebi banda kala na yebi comme artiste nde nazali kotala bango na théâtre de chez nous après akomi président ya moi na ngai o ajouera pas na ye nde na yebi papa Ntsakala. Oh, mais bien si biso ka fanda awa. Oui, papa Ntsakala vanda kawa to sali une année quelques mois au to vane sika moko. Même nous bande côté. Te to zande côté nga za nga mungala papa Ntsakala za mukongo. Pourquoi si biso fanda awa? Oui, avant d'aller pa na ngai to vane na une année quelques mois to bandai kuna le na kina ingende 34 bis après le na longwe kuna na ko zwanda kwa wa to yepe na e awa. Avant da awa chambre na ezawa na salon na ezawa na pesa ya vandaka na pesa yango na cadre ni na pesa na cadre lera zaki na azana difficulté ya makambo ndako alobaki mama nazo vanda po nazo luka ndako to vandi pe na ye bon na ebité ya artiste sikoyo misalo basali na mboka na biso akoki ko mener via boye kozanga le msu mbongo a garantie ezo pesa nga pasi ezala teke ka soki artiste akufi ba pese honneur na suka mais lero azana ba problème bakoki ko sunga ipo bango basali mingi na mboka na biso yango na vandi na ye soki nzamba pamboli ye azwindako nde akokende atiki ngai natikali ye pake une année et demie papa Ntsakala fandi pa mama kombona nsusu kombo na nga mama Kiki Mondele Isokindi mama Kiki Mondele Isokidi bomongo esangana kansi Silvio Wechi nenga ibisa ngai siko mama ofanti papa Ntsakala awa ye moko to na famille mubi na vantie na famille ya mubimba na bana na ye bana 5 ngaza mwana moko yaza bana 5 auto muto fanti alekyo na bana ata yo moko papa Ntsakala se basabo ne peut-être komona bana ou bien to komona je ne sais pas bana bazali bana lipasa yaka ba msuba bimi ba déplacer ba mapasa na ye bango. Ah, bah ma passe au Bogo Sabetel solo na émission les kaki. Bah ma passe à bango yo. Comment na bango nde baza boité baza ba faux jumeaux.
po bakokani bilongi te babenga ba faux jumeaux mais baza ba mapasa babotami mokolo moko bano. Bonjour Yaya. Bonjour. Princesse. Princesse. Les noms de famille. Montala. Princesse Montala. Et toi comment t'appelles? Prince. Prince, princesse. Montala toujours. Non. C'est comment le nom de famille? Tsakala. Prince Tsakala. Parlez à votre voix, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas parti à l'école aujourd'hui? Non. Pourquoi? Moi-même. Toi-même, tu as refusé de partir à l'école? Oui. Oh. Papa va te taper, non? Non. Lorsque tu te fâches, tu ne pars pas à l'école? Oui. Papa m'a pas sapé dans les cambouis. Prince, toi, tu n'es pas parti, pourquoi? L'argent de Minerva n'est pas là. L'argent de Minerva. On n'a pas encore payé le Minerva. Oui. Tu étudies où? À l'Institut de Yolocide. À l'Institut où? À l'Institut de Yolocide. Tu es en quelle classe? 5e. Vous êtes en même classe? Oui. Ah, c'est bien, donc ce sont là les enfants de Papa Ntsakala. Je pense que vous avez vu, ils ne sont pas partis à l'école aujourd'hui, ils sont des jumeaux. Et je pense que vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'on peut voir votre papa? Vous pouvez appeler papa? Oui. Papa est méchant à la maison? Non. Il est gentil? Oui. Même si vous commettez des bêtises, il ne te tape pas? Non. Papa, on va taper dans ces bêtises à bêta. Papa na bango en tout cas nandimé teke na komona artiste ya boye un homme de prière. Papa s'il te plaît. Un homme de prière. Ndenge tozalaka so tobandika prière na kati ya ndako tobandi louange abimi tokosambela ti 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 le msusi ya lamuka liboso bandi prière ngapele na koyoka ngapele bandi kosambela papa wana mipesi na prière ceux qui ezalaki bato balandaka vie ya kisi ndele mso aza boye te mais nayebi ke epa nzambe na ndenge mabe te bamso bamona songi ezosala yo mabe te charge ya boye moto aye na ndako nona bana 5. enfin ezosalanga mpena mabe te mpo nasambelaka ezosalanga nde pasi ezosalanga pasi comment Ntsakala arrive avec les enfants pour s'inverser. C'est vrai. Bonjour président. L'émission peut-être tobanda vidéo sans toi annoncer et nene sakio eza émission na bien ma journée avec Master na ngaki tene biso ke to sala ngo sinon monsieur eza mona ba préparer bana okoloba boy Boni. Très bien, impressionnant d'abord comment on a vu ça. Donc comme singa vraiment bosalinga surprise pour déjà na préparer kaloko na zaki na ba prière na tongo ce que silaki na bimaki pe déjà. Il y a un petit frère azana matadi azobela sikre mataki na so na grande sœur ce qu'on est na zongi pour na bongamana kende tournage. Ouais, ma journée avec ma star, presque toute la journée, na artiste nabiso, na star nabiso, et ça nabiso bien. Mais na moni maman Mpandi, maman Mundele, maman Kiki Mondele, vous avez famille te? Maman Kiki Mondele azali kulutu ya Chantal Namboka Bruxelles. Donc ton abso famille te. Maintenant ga maman assemble la mingi, ana motema boboto, maman boboto, maman ndimi abi papa Ntsakala te. Tango ye awa pananga po yambaka ba artiste aza mama moko malamu donc ayambaka ne bato ye pana ye boko solo la biloko ya le boko lia tout ça donc aza ne bongo donc nzamba kela ye ndenge wana apesa nga place to vana na ingende sikoto ye awa donc yo ebika ke ezaka makokinde yo ba théâtre so ndenge zalaki marike na na RTNC mais makoki pena oluka ba 1500 2000 dollars ba garantie wana pour le moment ezan de maman ba non papa vana nonanu na bana comme ça muke soke koki okay na donc voilà ndenge mama fungulanga motema nde monito zana ye awa apesanga pe chambre ezana salon na ngai donc na vanda na zana kimia na ozongelo papa Ntsakala mama Kiki Mondele na éviter soki okolo balubani pona papa Ntsakala topé moi conseil topé moi mutuna par rapport ndenge asaka msala na ye au profiter na occasion ya ma journée avec ma star pona mutuna pona papa Ntsakala nga pena naza mutuna otuna te me ngai nde nazolobela bakonzi ya mboka na biso batika konéglige bato oyo basali mingi pona mboka oyo mingi pe bazaki na bango bakufi me bao batikali ba mériter quand même moi esengo wana ya musalo basali bana pe bamona ke musalo papa na biso azosala eza musala moko ya zoba te eza musala moko ya bien tala mérite o papa na biso azwi na kati ya musala na ye oyo
mais ndenge namona baza négligé boye esalaka pasi po papa moko nayebi te navanda na nga na bato na namona moto aboye nazoloba teke po atelemi wana nauti kosambela bible na nga yango oyo nazoloba ngo nazobanga nzambe papa moko na namona te aza exemplaire po soki azalaki moto malamu te tokosala ne inane te tokosala inane te nzambe asala vraiment apambola ye baporte efungwama ndenge tozoloba awa émission ekoleka partout bakanga mitema te bafungola mitema na bango mpona kosunga libota oyo lelo nga navandi na kati ya ndako na nga oyo nzambe azosalela ngai na oyo nakomonaka eza nga na nzambe na ngai mpo balobi bolamu epolaka te nzambe akotika mpe ngai te akotika ye te me nayebi ke awa ndako eza beni akobima il faut azala na lipamboli moko akotémoigner yango partout la sarozala. C'est gentil, merci maman Kiki Mondele et papa Ntsakala, pardon moi toko bima so banda to sola so prince vient. Voilà et Néné Semno, ma journée avec ma star papa Ntsakala. Cet artiste et comédien que nous allons recevoir aujourd'hui et donc papa Ntsakala Togolanda on a ba course na yo bana ba tikala wa mais je ne sais pas oso bima qui donc déjeuner c'est le qui oso zo ibena o oso bima siko. Bon. Soit déjeuner c'est trop dur hein. Déjeuner non pénaté. Et puis dans la chaque tongo na melaka toujours qui fait attention ce que na lipe le côté na melaka ngoté. Donc le quoi na lié le côté donc na melipe qui c'est ngoté. Donc ce que na lié le comment on est na ko mela. Mais comme que peut-être dans quelques heures ou bien na ko lukana li atamolo ko pena meliki sinanga wana. Tu as filmé pour et Prince, tu aimes le théâtre de ton papa? Oui. Par la haute voix? Oui. Et tu aimes la façon dont il joue? Oui. Toi aussi tu vas faire le théâtre? Oui. Pourquoi? Tu vas jouer avec papa? Oui. À jouer déjà toi? Bon, bah film on a ces derniers temps à Zokota. Bazabana ya papa Jossar bazokota na ba film on déjà muke mais ça te que na tia ba on bazala ba artiste ça dépend mon tu peux pas na bazala ba artiste non, ça dépend eza motema na bango menga na tia ba parce que soki rolo ne sengi bana mike bazala bakota na bango hein mais soki sengi te parce que ngo lo ba on est aux souci ba no ba kuma ba artiste menene te na mboko. Loris a déjà artiste, Blaise pas déjà artiste. Donc c'est-à-dire que bango so bakoza kana carrière wana te bamsufu bakoma pe ba médecin. Otamsu ba bana talent ko leka ba Blaise tsaka. Net yé pe fa comme jogo ata joueur ya mnene neto forma et ça la peta moi. Donc c'est-à-dire que to formé kana makambe belé. Donc c'est-à-dire nzambe mo ka yebi destin ya mwana oyo na oyo. Elonga na senga ka yango. Tu aimes aussi le théâtre, princesse? Oui. Tu vas faire le théâtre? Oui. Bana balina bon théâtre. Tuti matata pena loba kuto tinda été. Eh mama kalunga. Princesse batinda ka été a développer ba makambo donc likambo. C'est bon, il y a Johnny nde batu babengaka ye muto akala honorable papa Ntsakala et tozana yo na tiki banda journée na yo biso tozana bogo Sanderson na sima to Rolanda landoka partout au Kende et ça moi bien ma journée avec ma star. Oui merci mingi donc ce qu'on est na bandi bano bazotika le monde bazotika ti batika le pa yo batika le pa ya mama Kiki Mondele so be mama Kiki azana ba course na osala ye patiki bango mais ndenge na baika ke tozoluka mama na bango azonga un jour nazwa ndako po ya kobokola bana na oyo tana aja bana oyo nde bazana no mikebo et c'est affection oyo kanga ngana kina musala el monatika bango wa le msupe désordre le msupe boye et ça la bien te boso mama za tikasi mama Kiki azo pas oti artiste amnene bozo lela comment que c'est attends botolo ba que conscience na ngana nzambe attends na bina kosi siko na vanda na biki na vanda na immeuble wana na vanda kuna nazokosa nazomikosa ngamo nazomiboma conscience nanga na okosa ngote nzambe pe na okosa ete folo balikambo eza réalité bolobi nini émission za nini
Ma journée télé-réalité. Et bon, télé-réalité, on se connaît que nous consacrons. Au moins, nous avons yangwana kuna ke bimila nda kuana. Et c'est ça normal. Nous avons on sepela nanga. Alors, faut tout le balayer. Est-ce que vous là comme moi si na TV, papa? Non, moi si na TV ko lela yete, c'est-à-dire que aya ko boko la bana oyo. Na sens que nazo lobake, na ko zo moi si mususu te ya mi balé, moi si mi balé aya ko boko langa bana. Lobi okoma bano babimba ndoki. Et comment ou bien papa ntsakala ou bien ngai ou bien bana oyo. Siko na kosuka wapi? Tant que moi ça reçoit des soins qui na sous déception. Ngade yana zaka attention déranger nga. Après là ko kwena na kufi bobana ba otikana nani. Tami kutu mama oya boti bango. Lokola ve place ali abala na yete ndenge na yokaka. Mais azonga aya ko boko la bana na ye nazwa ndenda. Bantaka la to kobeta lisolo wana sima to koba. Yo to tina ngana bala mwasi mususu. Ah ngana tindo bala mwasi mususu bana bakwa ko yinangai ke ngam nazobo ya mama na bango. Ya mana au téléphone et ma journée avec ma star c'est comme ça se passe comme ça et ça va moi bien je pense que Tony Boulakati azo sepela nabiso Angel Kinkela azo sepela Ariano Chesco azo sepela nabiso et ça l'a vraiment bien toza papa Pantaka la lelo tokoba émission nabiso. Ah, fiston Bastien de FB International. Rodrigue Moke. Yoko va bien papa partir à Suède. Tam sous moi code Roya et ça va bien. Ah, dans quelle adresse? Oui. Bien voilà, il est en train de causer, on va pas exposer le solo n'a été. Ça c'est votre numéro? Sandra, mais le numéro, dès que je vais arriver là-bas, comment je vais appeler ce numéro bien? Bon. Au revoir. Votre gars bien. Ça, non, qui go vite. Fais vite. Je comme go bossa né. Pas trouble. Trop, t'as la émission, na RTL, t'as la théâtre, t'as la dancing, t'as la émission, au gosse, t'as la émission. Pardon? Au sac à tout le monde. Ok. Ah, c'est cool. okelanga na elilingi mpe na bokokani bwa yo yesu po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi mpe mitema mitungisami na pasi lokola mungwa ebatelaka mosuni na kopola osalanga mungwa po ete baye bazwami ndinga-ndinga na nga bapola te na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esengelaki nzambe mobimba akufa mpo na masumu ya bato yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo yesu kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bonzambe bwa yo na lobiko bwa ngai yesu naza na ntina na miso ya mokonzi pamba te nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai tikotombwama okelanga na elilingi mpe na bokokani bwa yo yesu po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi mpe mitema mitungisami na pasi lokola mungwa ebatelaka mosuni na kopola osalanga mungwa po ete baye bazwami ndinga-ndinga na nga bapola te na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esengelaki nzambe mobimba akufa mpo na masumu ya bato yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo yesu kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bonzambe bwa yo na lobiko bwa ngai yesu naza na ntina na miso ya mokonzi pamba te nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai tikotombwama. O yesu okotisa biso na lisange ya babulami na kati ya pwele na nzambe tata yesu okangola biso na bokasi ya molili mpe omema biso na mapeka na yo inde-inde kino na ndako ya nzambe tata yesu kristo. Alleluya. Tozokota
na esengo pamba te okomisi biso bamosangoli na ndako na yo. Na nzela makila na yo nde tozwa bokoti ya pete na ndako ya Nzambe Tata. Yesu na nzela sika pe ya bomoi oyo Yesu ofongola pona biso. Alleluya. Okwisa efelo ibande kopimela biso bojali ya Nzambe Tata. Yo nde nganga Nzambe monene otiama na ndako ya Tata. Oh, tika topusana na motema ebulisami liboso na yo mokonzi. Nakondima Yesu pe na makanisi epetwama na makambo mabe. Yesu, alleluya. Baebaso bayekamelaka yo Yesu bakutaka na mitema na bango banzela si ebongisami. Yo nde efelo ya solo esengeli na biso toyekamela. Yo nde moninga malamu oyo asengeli tozala na ye. Yesu, obombaka basekele na biso ata o mokili ozoluka koyeba na makasi ozobomba. Yesu, yo nde ozosopa bolingo pe kima na mitema bayenge bene. Tika babula batonda na esengo pamba tu nde esengo ya basantu. Tika tosanjola yo Yesu. Tika topesa lokumu mwenge bene. Gérard François yeyo o c'est mon Gérard so na ye o ya yambaka ngai na vandaka apesinga place na sa répétition apesinga place na tournée, donc c'est lui o ya coordonnaka nyonso awo yo Gérard. Jamais na ko sali kambu yepa yebate donc tina ya ko répéter wa ya yebi Maman Don Angélique pe ayebi ayebneni musato salaka. Répéter aussi émission bo ayebi. Et donc Gérard le grand Gérard ouais ça sur place to sakibe Michel Bosso c'est lui Gérard François. Pas Gérard to gozo témoignage na yo pour na artiste oto ya Milelo Papa Ntsaka. Bon, pour na Papa Ntsaka la yo nga na koloba ke aza artiste nga na yebi lelo te bandakala. C'est mon vieux na yebi bandaka aza na témoignage malamu et puis partout nga na kota pour na sala le pene ko sala na Flat Victoria et ko koute a répétaka awa. Tant to koute nga na en tout cas ke sengo makasi parce que c'est la famille. Si mon grand Gérard. Na nini mona maki o mana sam malamu ye. Ti lelo to ba ke na bana yango to na do mazaza na poto. To bimbisa ye. Aza lelo na poto exemplaire. Hein? Diye to bimbisa ye. To zape to ba muto pena atie bidibidi na banzela kitoko. Ezanga opena former bidibidi lelo pena akomi vedeta mune na mboka oyo. Qui peka lisusu yebi metango a révolté papa na ye abia ça la groupe ne Dieu merci na pesa ki na fula ki chance ki na metto en bon terme. Oui, bakata baza ba petit auto banene na nouvelle na chic choc le ngadi angadios mokere koro bisiko zali na pia ko ka ba mbote belé place aux alliés vanda na auto zaki na chic choc le yenge to na nouvelle le yenge après to ko connaître les orientation ya bien. Oui. Gabriel. Non, Gabriel n'a pas point. Gabriel peut être na yekutu moi na pena ya ndako ya les abeilles. Premier film to sala na salione Gabriel la sala rôle munene. Orientation ya faux pesa. Na nini? Ba rôle wana joueur ba tout bébé Gabriel za che. Te. Muta bokanisela mutu te. Aza bongo te. Gabriel aza bongo te. So bokanisa kaza che aza bongo te. Gabriel azali mayele aiba rôle joueur. Oui pourquoi? Mais tout le monde on peut film mususu eza lokola to chanet modero abima na cacher nini. Eba fufu na Gabriel peut cacher yango na maza chelte. Ah papa nous à côté la gaba na to koyeba to zana répétition monde ko moko aboko sande ya son prince tournage pardon prince boni papa Abi télémasité en tout cas bien bonio très bien dans la lunette de on eba 25 la beaucoup tane wapi. Bon, avec Johnny, Tokutana nae ezana ba 2000 si je me trompe pas, ça ba 2001. Donc t'as tout ça la séparation ya yena président Willy Mambu. Des amis journée mo boyona lu to zaki na masana mo papa mbila. Abana oui papa mbila na te sozo baza mulai ada sko na ngola en passant na PC mbo de skadali. To yena ye à partir de to solo ba biso ve Johnny bakabonina na Willy. Mais faut tout épauler Johnny adara bien. Pour Johnny déjà avant. Oui, n'a pas Johnny déjà avant. Ça bien anine. Ça va bien même kabana Willy te. Non, moni makamoni za makamon boy so na ebisio bolama mutu ba bomba ngote. Ça dit na ko ba pe mabe après ça Willy te. Ça dit ezama mon pepe mo boyara na ba tamwa musala. Au moins musala na biso za musala mo boye za ya concurrence. So amu besoin ki otango longwa ki ba Johnny.
tenga izoenga tenga li na saki déplacement na kenaki Angola ba boulot monsieur ne singa saki na mouvement olongwe bon ko sa mouvement te ko ezake ba masa mo boy balela ba petit mo balela ka vie photo lui doit mon cadre bazana mo ilo na ba mo busco bio ozo sa nini o bakisa bonka mo implice. Vous témoignage à Papa Ntsakala. TV Johnny, en tout cas, c'est un père pour moi. Le prince soit d'après, c'est ça grâce à Johnny. C'est-à-dire à partir de 2001, on a dit que Johnny, 2002, les abeilles ont monté, si le lot, donc, le nombre des abeilles, le nombre de points dans les abeilles. Donc, Aza vit mon bon, c'est-à-dire Aza qui est ma belle cause là, à lobby par Bossani. Donc, c'est un bon vivement. Il faut que ça mais puis il faut que ça me pour naïe. Il faut que ça me pour naïe, pour naïe, naïe. Donc, Maramosé Belé. Merci. Ok, Rabi, merci. Et deux ans artistes, on a fait Belé, tournage et président Boni. Ah, bonjour, papa. Babiondo comme président du mouvement. Oui, on a vice-président du mouvement. Très bien, très bien. C'est un témoignage à Papa Ntsakala. Ah, témoignage avec Johnny, très bien. Très bien pour. Azara na bloqué Belé bien. Son a aussi, bana poté Belé. Occasion n'était pas Azawa, Robinga nos tes émissions. T'es à Belé, t'es bon, na vice-président biké. Tiens, t'as vice-président, ça c'est nanga. Bah défaut naé, na kota musala. T'es bon, défaut y avait Johnny kota musala. Soki kaka sous sala musala naé. Soka o meki ko déranger, o lemba la mal appris. Donc hier soir sous sala musala soki ba déranger mes ali. O lemba la mal appris. Qui mal appris. Mal appris. De ça o ega mal appris, c'est qu'à monter déjà. Tu es bien déjà. Mais biso bien mal appris na yana, to supporte. So to ega di, je sers. C'est on gozoda mal appris. Keba Bogo Sanderson ou mal appris pamba. Tous en asser na so mpandi kuna yepe. Yepe bablo tu ya Papa Ntsakala na mona ya zanga kate. Maman na ngai boni. Bien papa na ngai. Bon. C'est bien papa Ntsakala ka papa théâtre. Na za ose pra ba théâtre ne makati senga ki na pusa na pembeni na ye. Yango ne sala bien. Nenga théâtre Papa Ntsakala ndima ba to pa pamba te, nenga ndima yo. Bon, il faut esenga ye ka ndima jili po toza mingi te ye moko ayebi le pourquoi ndimela yenga a travail car ale on se zate ba defo ni omona pa na ah des fois papa Ntsakala eza penza na musala linga dérangement te en plus alinga pe retard te na musala na ye soki atie boye bokene ka tout droit boza honnête po bolande na ça ba style théâtre kala théâtre échange ah tolela ngo fort eza ya kala te ya biso tozala ngo ya sika ndenge tozala ngo tolinga ngo makasi na façon nango. Merci beaucoup, ma journée avec ma star. Ndeko na pe moi c'est ça. Et puis nebie kala. Boni maman. Bien Rabi. Naka pembe na mutakala. Ko le ni bampia kana ba desiko no boya pembe na ye. O no pia kezande. Pia kezana partout bo bana ngo basi banginda so basa nginda bina ko bana nginda otika ni msalo avai na ndakuti ba ila ke bambongo swendeni waza patron ntango sa msasa do luka donc parce que ya Johnny a pemena mtu rôle takabola apeti buso yango wana malamu ne yango ndong rôle mabena mabete ponga mona mabete ngana mona mabete mais pona musala na ya lingaka alinga te muta négliger musala bengi négligence quoi ka retardé surtout ba ba tournage boy vraiment ceux qui aiment yela ki yo yé na sima yo yé na sima na yé quand les chefs n'ont pas ba mal appris à des gars donc j'étais non mal appris on a merci beaucoup Papa Ntsakala là n'habite to tiki na biso basa msana ba on biso to andaka ko intervenir et msana awate awazaki lokola lieu de rencontre tozoki na tourner na sima awa tableau ya chef Jossard na Shida na Julie on doit tourner na ciment na ba caméraman simbi scénario oui ça des scénario nazo consultant na ba nombre de tableaux to retourner vous pas même pela yaza briefer kana munoko nengo na scénario nga musala balakisanga bote na les grands réalisateurs mboka o ba yebi etitenge sana il faut ko koma scénario tongo omkem kotali ezali scénario après ça na papier à ordre de tournage o va koma ba tableau ni bino tournaki donc musala basala on a mutute maïle ko bimana mutu mais faut tiens on a papier pour ça là et ça bien. Merci. Ma journée avec ma star poursuivant.
te papa kuna fakota radio papa na ngai natikala papa yo soko ntango okota yo pa mise okopana josala okota ozolela nini papa moiti nasala nini balobi papa moi ozali yo ozwi telefone tala babengi lisusu motika kataka na mpamisa bazosala ye lezumbongo combien balobi 300 yo mpe kasi tika kaka te tika kaka lokwa josala ye atota solution papa natikale neka tokakivi na papa na ngai papa te wana sida yo donc ça dit kota déjà je sais on a 500 dollars na simsa ko tshana kayo ba na ngona tuba se ngi pona ba santé na nambo ko tsela ki pesa pesa una mine bala bana no mama tu na tsuya aba yo ka moto mo ko na pia 300 bona na ngo chango nga mona ke male na tsela ba ça va OK to kitoka ni cameraman je sais yo kota la kota Action. Voilà, maman. Nous avons maman 4. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas me canter. Moi, ça, j'ai mon A. Je sais rien. Coupez. Génie, tu peux nous répondre. Génie. Action. Moi, ça, j'ai mon A. Action. On tourne. Action. Dans ce cas, je sais rien. Donc, on a ça, je sais que papa est malade. Tu veux que c'est ça? Il s'en bon goûter. Coupez. C'est bon, on tourne. On a joué ça. Ça va bon, on a eu. Donc, on bête que l'homme qui papa est gravement malade. Ton nom est là, on sait ça. Il peut pas soutenir un gars. Tu vas commenter sur le pain de sucre, papa. Coupez. Papa, nding. Action. Ton nom est là pour nous. Vous allez la carte d'accord. Il faut appuyer un gars. Donc, on a pas un bon. Eh, on a un bon, donc on peut s'en aller à Kamuki. On a un compte naïf. Aussi, ça va valider sa bon. Parce que ça va 500 ici, il faut que mon modèle. Eh, fais un modèle à la formule. Fais un bon modèle. Fais un modèle à Julie au ça va. Pour me la tenir pour moi, je vais aller. Moi, je vais aller. Il y a ma solution. Dis-moi, maman. On tourne. Action. C'est comme bon modèle. C'est ça bon shida. Bon on est là boya. Ni comme na bongo ya. Talaka. Tuza pe mpia kande tuza. Loba na okaka. Naza pembe na mwana mwana. Nga ndeko. Ya, do tout ça ka bongo. Kala bongo. Tout ça. Kala yo. Attends 100 4 millions. Normalement. Tant aux autres on a pe fouiller ba obamba mina se. Otongwa mi. O uzali puta chana mikolo. Tant aux autres bamba mo sali puta mo bolo. Wati no. Kama bongo ya. Eza somo. Action. Donc moi c'est pour les gars on balle na mai. Ça va. Sauf que ça lui bongo. Coupez. Je sais bon mki. Bon. Ah. On tourne. Action. Comme nous avons aussi la raté, il y a collé Kanango, il y a. Shida. Coupez. C'est bon.
Non, laisse la nene, papa na ngai. Maman, na ngai, vraiment je sais papa ça grave malade. Papa ça grave. Aza vraiment malade makati je sais. Coupé. Je l'appelle à ce message là. Mike, bien sûr. Tu qu'est-ce que c'est la bête que non? On tourne. Action. C'est ça. Canadien, je sais. C'est grave malade. Papa n'a pas dit qu'elle a rien. Que maman pourquoi je sais. Coupé. Abéni, il faut passer l'opération. Action. Abéni. Coupé. Je vais baler là. On tourne. Action. Abéni. Opération mon thème. Les frères, on est là, tout nous solution. On est là, on a une solution. Coupé. C'est un bon mot. Toi, ça tire mieux comment? On tourne. Action. Je sais un bon. Ndenge moni shida sa banda lo batama ya pamba melite. Bakaya ki banda lo na 23h ndenge ya benga kinga mutema pasi ya. Ndenge za boye kuna so mbongo kete na minute yo papa zo kufa. $300 pamba. Oui, c'est bon. Sous fatigue. Comme tu mets 500. $300 à pas maman, pas na Chili. Bon. On tourne. Action. Je sais $300 à pamba. Papa ça qui 500 $. Vous pouvez 500 Papa qui est là. Kokata tu préciser la rendez-moi. Elle est là. Elle sonne pour moi. Action. 500 $. Shida na kumwe bino nyonso. Sasa te fa ona se kuna babengo. Bochango sonte. Vigo c'est l'autre. Ndi makofi. Action. Shida tala lele. Banga no yamba shegi, wapeleke papa tu no banga. Je sais pas de samba on tokende. Jini yamba no bango yamba. Allô? Oube, c'est bon allô. Action. Allô? Allô? Oube, c'est là. Bien mi balé. Zone poso za kiwa. Abo balka bo foi lungi pe bomba na we muna. Action. Nini? C'est grave. Nini? Pas compter. Shida. Allô? Mama. Shida. Tozo ya. Shida uzuma na bashilo. Je sais. Numisato. On tourne, action. Bon, ça va, ok. Shida, bon, yoga. On appelle ça 500 $. Il tire avec combien? Père 500. Quel cas de santé, papa? Il tire avec 200. Il utilise 300. On a santé dans la pété, marana, maman, banane, je sens tout compliqué, on peut faire un peu de maman yoga. Maintenant, oh, vraiment, je sais la zone en haut. Au descend aux arbres, on a battu la Descend aux arbres. Oh, il n'est pas la banane sous la route, c'est un peu. On descend au Silagi. On tourne, action. Sur le descend aux arbres. Vous pouvez. Tu as bigoré sa dissertation. Action. Descend aux arbres. Tu sais qu'à Biga, tu sais examen d'état. Hein? Tu sais examen d'état. Nous plus dans l'école, nous bango. Nous bango. Ah, je sais que compliqué pour nous moi sinon papa. C'est bon, je vais me baser. L'état où le maillage juste là, papa ça on doit se faire ma cambone. On tourne.
Action. Ok, c'est pas ce problème. Shida, osamwa snana. Papa na asabu nana. Nakondi matia kufosi lota na azana kisasa. Maman. Ok, quand on a chambre, t'as la vitrine, on est dans le temps de toi. Fongola soit 500 $ kena. Ça va. Mais là, il y a des résultats. Il peut être bon, mais son bagnon so. La bonité quand tu as 500, qui est dans l'hôpital. Hein, Julie. J'ai un avis à la frontière. Non, à la frontière, à Zakoati. Si vous retournez. La vitrine, on a. Si on a tout, 500 $ sur le zone. Non, soit qui est dans la chance, on a pour la Robert. C'est bon, on va pousser. En tournation. Action. Non, Kika, malais, maintenant, Julie. C'est léger. La Bible, moi, je suis au monde qui est mort. Qui est beaucoup malais. Nous avons l'intention de rouler là. Pour ce soir, là, on se met dans le diable. Aux autres, là, soit c'est ça qui est là, bon, maintenant, j'ai un sorti dans mon moment. Ça va? Ok. Nous avons mis le là. Eh bien voilà, merci Nabine Sobozolanda. Ma journée avec ma star, ma journée avec Papa Ntsakala, ya Johnny Mutuakala, honorable. Je pense que vous avez fait la nango pour me sanonde tozo kindi. Tozane mpandi après Moussala nae, il est très bien. Siko yo to solana pour me sano nenge zalaga. To comme de pourquoi bonsoir Papa Ntsakala. Ah bonsoir, bonsoir Rabi Mavinga, les grands journalistes. Merci beaucoup. Pièce oyo tozago tourner wana titre na ngoni. Titre nango Mabe et Futakate. Mabe et Futakate. Wana zo le gangi chasta topé ezaka. Non, on a pas quelqu'un net qui est on a net na ba site internet après un jour on l'examen PKK on a compte Elisabeth na chaîne tozu. Mabe Futakate oza blessé na mabe moko quelconque bien. Non, c'est-à-dire que na se rendre compte na actrice moto la ginaye ndeka bana basi basalaka yozo vivre na mutu. Mais ça na ba réalité kokosa tantôt mona o tata nanga zo bela zana ba Congo mobala pesa mbongo. Tantôt ko mona o batutenga na moto mobala pesa mbongo. Tantôt ko mona donc azo luka ba lukuta muka mobala bimisa mbongo. Suka na mobala yeko fatigué asalini. A remarqué que non mbongo c'est que moi so exploiteranga. Bala kimi na e. Mutuakala ya Johnny tozo solana ye awalelo e nalingi to betana nu masolo ya vina yo to mona ki place ofandaka to moni meti to kende no pe tournage yango olia kité. Bon oui, ngai nazalaka mingi moni na bimeka na tongo na liena eloko te mais fin de compte tant on a yaki bino bo déplacer ki bo déplacer pour botika biso na audition de tournage. Tant to kende ko lia. Bino kende ko lia. Engape na tikala ko lia. Ah oui, na lia ki. C'est très bien. Et nous au vivant d'un artiste misusu ba comédien surtout. En tout cas, na vivra bien. Donc moninga so batel na ba grand. Bactéro aminene mboka oyo. Naza parmi les poids lourds ya théâtre congolais na biso. Nazali na kati. Donc mutako ko ignorer ngazate. O ezo ignorer ngaza munguna na ngai. Mais na vivra na bango nyonso ne de prestation masumu. Yalaka ya la présidence association. Nazana est bien. Batu nyonso ozu neti président esobe tozalaka naye nakendaka ntina ndako soka moninga même aza wapi respect vie nanga ndenge nini natuka nandimaka ladi esobe président saisai nakendaka na ndako ata bato batondi libanda bazozela ye soka moningaka bi bokotisa vie akota tosololi esili nasimi nzela nakendanga oyo bapeti nanga badadi di kambala l'air nyonso papa oza so bato benganaka chaque jour eza dadi di kambala do bactère nyonso ezala bana basi be bakata vimbo ba bisou la reine ba mama chako ba mama linga ba mama donc presque ba artiste belé nazala bango ka bon so yo beng bona ba film futa bango bien te non nga d'abord na pesa ka privilège na ba artiste comédien nga o lelo bokuti aw nazala na habitude ko benga ka batu pene ya libanda pena te po futo privilégié
baartiste na nga bango mpe babima ndeka baninga mpe babimaki yango ifo so obengi bato mosusu ofuta bango bien te. D'abord nani oyo nga na kobengake nafuta ye bien te soki mbongo ezali nango so mpe mbongo eza te aye oyedenga bongo neti dadi dikambala mpo nafuta ye nini nakofuta eloko ni peti na ngai koyedenga nafuta nini ye mpe soki abenga nake kosala ebakata vimbo soki abenga ngai yaya ya kosunga ngai nake nasali ata lobi na ngai ya mwa jus yango nazwi nake nga mpe so nabengi c'est la même chose. Oboma mosala non eza koboma mosala te eza koboma mosala te ye mboka yebilo ni akosala mpo nanga mpo mbongo ne kosila pa kolia te ya dadi na kosisa kolia yango te yebakata vimbo nasisa kolia yango te ata lelo apesi nga te me lobi akopesanga baleki mosusu baodéclare ya Johnny afutaka bien te baleki ni fotanga bapreuve tielo baimage tianga baimage nde baolo bofutaka bien te tia baimage te eza bien soko olobi na nga na corrige na bi leki nafuta combien nazwi combien tozana tosala bino promotion ya basite internet mpo bato mingi babombaki bino mingi mpe bazwaka na bango mpe bino te na basite melela baleki na stratégie wana non nga so naza na bango neti bino bokendeki ntango tosilisi awa namemi baartiste na ngai tomeli mwa jus mwa batransport bazwi mutu na mutu ake na ndenge asepeli transport oyo azwi ake loyepa kosomba mwa lipa na ye papantsakala natia baimage bandeko baoloba ofutaka bien te image yango namonakomana omuta attention o rabi papantsakala nangi namona na ngango so namoni yango babi so moto alobi nafutaka mpe artiste bon oyo yanga oyo libanda obe oyo yanga. C'est bon, Papa Ntsakala permettre de suivre la réalisation à Bogo Sanderson. On va suivre ces images et témoignages suivants. Bonjour. Oh, bonjour, Rabi Mavinga. Ma journée avec ma star, tout ça, Papa Ntsakala, ya Johnny. Et Nengan on a eu Babouye Bainaye. Bon, ya Johnny, na yebani na makasi. Et puis, nga na talaka na TV. Et na talaka Johnny na TV, Papa Ntsakala. Wana ngai na banina nukoleka na TV te. Ponga na TV na za dernière personne aleki na télévision. Dernier comédien aleki na télévision za ngai. Ande. Kasi nga na bosa tête na TV te. Nga na jouer ba salle, na jouer ba école, na jouer ba spectacle, ba festival à l'époque. Ponga na ba na ngate na TV na kisasa na ba nga mutebe ngata. Donc na ko ndima ko leka na télévision grâce à Papa Koba na Tatuka Lombo. TV na tuka na boya. Lelo ni toza ma journée avec la vate to betana on liswa Papa Ntsakala. Boyeba na ka wapi? Bo ya jo to beneka na ka théâtre parce que ça vient to kutana ki na ye. Mona mana ko mona na musika. Mais un jour nzambe ko sa so grâce to kutana tambo basali tamba longwe pa parce que tango azaki pa ya mettre pa to yebana ki ne mais to bane pas à fond. Mais to kutana ce ko tango to bandi ko kutana na ba télévision sikoyo. Tamba mabadi na Tropicana. Bakuti biso na Tropicana. Ale dieto bakuti biso na Tropicana. Na pesi papi Michopo bambote bele passe tondo kuta mingi na papi Michopo. Nde vraiment ce que to bandi ko kangana na ya Johnny. To bandi ko kangana pe makasi na Willy Mambu. En tout cas bambote bele Willy Mambu donc vraiment ya Johnny za mutu akala. Azape na mangwele na ye. Mais mangwele na ye eza mutema mabete. Assemble makasi elinga pena sa effort que nous voilà a effacer mangwele a chango tatou. Mais en tout cas Johnny aime malam. Vraiment mais osana ya Johnny sana mangwele na ye mangwele pena za nango mais ya yeza muté malam Papa na Blaise Ntsakala pourquoi c'est nini je suis na sûr que Hollande ya Johnny ngai la validaire petit na yo ya palais et là on a ko biso siko ezake vie soki nzambe alingi ya bandela mokili oyo asaloka yo parce que aux avions moko za bien surtout eloko ngana kanga makasi pa Johnny ya Johnny aza série na biso te amutu akala mutamangole ya kala siko akima série na nyonso akota pa na biso asadapta pe kenda net malamu mona pa na wana malamu ya mabesi ko na mona pa Johnny ya Johnny umela kate na kanda umela kate donc ya Johnny so malamu te elaka mabe omoni ya Johnny viage na ye akosilika pampa mbati nebi te papa kosilika papa matelika muso mona atalika mosika muta bon baba leki obaela ndo ya umela ko silika te do so ma bebo bu asiki mba moko amela kana nute kosilika kamba moko mais en tout cas ça babola mune ebele ya Johnny on a babola muno ebele Papa na Blaise Ntsakala l'artiste que moi j'aime Blaise Ntsakala Paris donc voilà
humble toujours, timide. L'artiste est timide, Blaise Ntsakala. Ngai la valider nde, na bisio ozanga mangwele. Mangwele mutema. Batu no sa mangwele na sabino boye. Mangwele o moni elipeka mangwele. Ezaka mangwele a mutema mabe. Aucun peuple au monde azana mangwele oyo. Ana ngoti. Donc bana ko vefa mona ka congolais na mangwele na ye na mutema mabe na tambula no do mangwele c'est déjà mutema mabe. Donc to lingana to bongisa babizali. Do songo sali kambu bana ko tali peka ko tali ba kanga na mangwele na tika kaka. Ah otiki kaka po bato babate mangwele muté salo boye, c'est pas bien. Zoman koko c'est pas bien. Mangwele na lipeka c'est pas bien. Merci. Merci beaucoup. Boumela parce que bozangi orgueil ngai la valider na bisibino boumela. Soko zala mangwele vefa lipeka bongola bizalili. Pour ngai la vasina bongoli bizalili. Merci beaucoup. Eh bien voilà, merci à Bogo Sanderson et Coco Dema pour ces images. Je pense que l'image s'appelle ici Blaise Ntsakala, l'artiste timide, et s'appelle ici Pierrot Kwanza depuis Suisse, Toyoka Sango, et s'appelle ici Anouarite Gemena de la part de Bogo Sanderson, Anouarite Gemena, et s'appelle ici Didier Masuki, et s'appelle ici Fiston Bastien de FB International, et ben Papa Ntsakala. Impressionnant à chaud par rapport à l'image. Bon, merci Mingi, en tout cas, on a s'appelé une intervention à la valider, la valider. Na sepeli mingi alors défendre bien surtout au cas lobby ndenga na zalaka réaction nangeza na kanda mbala moko na ndenge ya musala na ngai soki batuka na yoki ubieli kama mabezali surtout na ndenga tournage na rezaka mbala moko monaka motema nga papa na lobby mbala moko et puis na linga te mutu so na zo tourner mutu a retard to mutu a déranger en tout cas pona linga musala nga mingi poso linga musala ngote na ozali na ba 40 de carrière te donc ya mona linga musala mingi lava félicitations merci mingi oyebi yo mangwele no ya gauche za mtea mabete ya mtea malamu ngaza mtea malamu azo bolo ba fleur ka ko do se fona sepela parce que na niveau ya makambo ya lobby ba génération nanga bon to mona na biso mais nga naza partout na ba petit nanga na linga bon na kitaka même na niveau ba petit lelo mona mutu petit mwana na problème amona ka vieux Johnny wana ko mutu akala bakam ndeni ba vieux musu ba yete meyayi parce que na linga ba petit nanga trop to zalaka na biso na ba sepela pe nanga net ba beau gosse tout na ka ozota témoignage pas na yete oyebi sayo ndeni vieux zalaka même yo moko pera bima oyebi vieux awuti wapi to zalaka ne wapi ça c'est bien toko ba liso na biso momke to zonga na liso to zobeta dernièrement Papa Ntsakala yebisa biso nanu o bani na Chic Choc Luyenge bisika ya gozwa succès makasi série ya Papa Ntsakala longi na ye et qu'est-ce qui s'est passé du coup tout le monde Papa Ntsakala longo Chic Choc Luyenge oangade diangadios bon ngana longo kuna na mutema mabete bon disons que kolongo na ngana Chic Choc Luyenge ezalaki moi ben compréhension ezalaki na kati parce que biso tokena ko négocier marché ngai surtout na papi musui tokena ko négocier marché kolongo na biso poto kota na bra Congo tokena na bralema to kota bra Congo tokena ko négocier marché pe simbaki to bisi président ngadia tala marché to négocier et simbi bon makambo balebi na biso contrat na biso yango tala ba avantage na biso yango biso to ba administrateur asepelaki na yepe mais zaki na ba clause moko zaki na kati wana ya biso ba clause wana ye bagate muta kotsaki ngade na mutema mabe po aboya ba clause wana tango ka boyi ba clause wana oyezaki ya biso ba administrateur ngai mangwao Mulex baba Mongita na nguma et c'est ba clause wana c'est pensé biso souté après teko sa décision biza Mbalio Sombo na Shogun ne ba kotsaka e makanti ya mabe wana tukana yebite Maman Mbalio Sombo na Shogun Moshugu ba kotie ide wana le ya bino boke ba batikala ki bazwi bisika na bino biso to tika to longwe na biso bango batikala biso to sala nouvelle Loyenge et non de Mangwaou nouvelle Loyenge tout court tozokoma kuna mi ba clause wana ba clause wana zaki na ba avantage na biso pona ko ba bière na biso chaque semaine na chaque mois bon ezaki na ba clause monga dada amona ki yango neti ondra linga ki yango te tant aligné on te salagi bien te biso peut longue na biso mais nga ezaka mouvement ndeka bat ba longwa na bango po ngada aligné nga mingi en vrai dit nga pena kwa ko longwa nga te nga otikala nga na Chic Choc na nga na ba avantage bele pa na ye mais mu pepe kaka et memi biso kaka vangwe memi biso to kentokei bolongwe bokesa nouvelle Loyenge
oyo ekoma ya Mangwaou Maître Pai. ekomaki ezalaki nouvelle oyenge mpo bato bayebaka te nouvelle oyenge tout court avec Papa Ntsakala, Maître Pai Mangwaou, Baba Mungita, Nguma na Mulex. Wana susu ba close lisusu ekomaki ndenge ekoma ya Mangwaou Maître Pai. Net ba close anta tokendeki na Brahima tozoki biso nyonso biloko ndenge moko omonke moto alekaki moninga te oyo azwi congélateur azwi oyo azwi oyo azwi oyo tozalaki na biso différence te oyo nyonso ye azozwa na fin du mois nga mpe nazozwa yango oyo baba azozwa na fin du mois nga mpe nazozwa yango toyaki ndenge moko totie biso sur même pied d'égalité. Baba Mbongita, Mangwaou Maître Pai, Jojo Mulex, est-ce que vous savez là? Net Baba Mbongita tokomana à partir du Canada à komela ngai nguma tomona na biso na ba occasion ya ba spectacle soit na ba manifestation tokutana na biso na ye tozalazaka na biso. Maître Pai soki aye c'est na sala film moko na ye ayaka kini madusu soki lokoni na tournaka na ye mais soka kena ye en tout cas ndinga za soka kene poto oyo ko zatam su ba 5e année abenga ninga te to so na biso te bon na sani tant pis siko ekoma kindenge nini ekoma nouvelle yenge de Mangwaou Maître Pai bongo yebite mutu nyonso surtout azalaka ka alinko s'imposer bonga na linga pas imposition ezate tellement ye azako linga kaka abana ko dominer biso muke na muke azalaka lokola ngadeda chic choc le ngi de ngadeda baba no koma pe kuna chic choc nouvelle ngi de Mangwaou Maître Pai biso to ko boyango to biso biso so ndenge moko donc azo salaka ba biloko na zo ko insister nango akomi ko kotsa ba songi ba ina biso ba administrateur baba moni on mabe alongwe na ye nguma longwe na ye ngara bandi ko li tanga longwe zongi chic choc nguma tanga longwa ki bon na yoka lokola songa chic choc Mulex pe ngasi ko na kina voyage ta na voyage na kina mbandaka ko zonga na zongi ne ko kuta Mulex atikalaki après moto moko ye Mulex alongwe ngam na tikali ne ko tala bo mangwa yo lukilanga infraction moko boy oh baby singo zo ninga mona mwasi mona groupe tout ça faut zo suspension yo pesa na suspension tant que nani na yoka kanda moya osakana te na ko décider na longwa nga moko yete mda longola nga na longwa ki nga moko na tikele groupe kwa mona ke non yete ka tana makasa ko sala groupe tu na makasa ko sala groupe na rando ekoti seri wana rando ekoti ko to yoka na pesute Mangwaou Maître Pai epai ngadedi angadio se epai bango pe epai nguma komando moto te Baba Mbongita agenda epai ne na pesi mbote bisika aza merci na artiste comédie bazobenga nga mpona féliciter nga mameyenga ya jetu mameyenga merci Willy Mambu Papi Kimbembi Michopo Kastongo merci vraiment epai na bino nyonso Papa Ntsakala à un moment donné boye kosala le duo na Willy Mambu bobebani lisusu bon Willy en soi na habité tout ça les duo du théâtre et bandaki bien tout ça au koba malamu les deux présidents tu as un problème te wana vous recruter ba Domazé ba ki PK papi qui atelo jouer na les duo te ki PK ya côté mamona les abeilles OK vous comprenez kuna toleka na ba Papi Michopo toleka ba Zena toleka ba Ali wana Ali ka ba fwa minena milai kuna toleka bango toleka ba Zena omona na les duo toleka bongo toleka ba Gabriel Payek les duo toleka moi toleka mo bactérie belé ya makasi welaki nini yo na Willy Mambu ponde ko moko tunenga biba welaki Zena te na pesi mbote bisika Zena zali soki azola saka Zena merci mingi mbote na yo yango na Paris place ozali Willy pe mbote na yo mon petit na yebi to na problème te margo komela nga te mais ba mbote na yango mais biso na Willy vraiment en vrai dire eloko kabula biso Willy azaki na moi alaki na façon ya ko diriger mouvement nga prengi na façon ya ko voir ba makambo problème ezalaki nini ba artiste comédie to na bango les rois tous les canaux tropicana tous on fout à artiste wana te to pesa bango eloko te bazo na ba transport na bango bazo na ba transport na bango mais les occasions ba nzonzing eye Major Bisadi le grand producteur Major ayeko solliciter biso Bilal alongoli Major Nanjili aye na Jimbo Hotel Jimbo Koko Bilal bayeko luka biso pe to répéter to répéter na et pas ya président Fadi o na Befale
to répéter kuna ba ko solliciter biso ba ah producteur moi ko ne major bisadi dit ana besoin ba tournage ana besoin ba terre ya solo ba su contact nanga na Willy mais Willy après ça qui a ngopedati Willy azako linga bongo tinga bi Willy soki akufuta biso mwa mbongo na ba artiste na biso to sala po ba artiste bazo kata mwa muki Willy s'imposer kinango azako linga te menga Willy Lolendo aya s'imposer ngabité faut to libérer bactère ba no tourner biso peut to tournaka major eko contacter nga na kei to saline première pièce mbumekila ngamna komango mbumekila 600 grave wana badadi di kambala bango bazana swa bala tozui dadi di kambala tozui mama mokila mama makila tozui ba fille momi bale bazali na ba mapasa nepte lelo so bazana poto bogo sakoyeba bango na place bazate siko ba Pentagone bana kin mais moko babeki ya bana azana poto te ba Pentagone bango peut ko tourner bango mbumekila ba ye to sali na bango et ça la 600 grave major abi futra kangamana bino na ba dadi di kambala c'était bien parce que tout le monde a parlé de la période où le producteur moi les gars major ça n'a été foutu ba wela kinini bokabwana mais sikoyo tangu ngana zo nima bactéries les abeilles ba tunaka William Zoboya ngana zo nima William Zoboya William dans ce cas là na moni qui présente zoye banate siko William ça ka film moko ba na ko belela ye ba ko yembele même na bala na balabala les rois les dieux mon côté les dieux étaient sur le mon côté Willy siko ça to le parce que oh ya Willy pimpon oh ya Willy donc tellement succès wana les gars qui Willy a tellement oh mais na ko za nga penga mon côté diable ba no côté abi oh na ko za penga mon président donc pe papa nsaka la fanda na mais je vais battre les dieux ngana zo comme ba PSP et belé sur la succès mais ya linga za la ye moko na monika babilo ka songi bano kota bato bakomi ko loba loba na se Willy les dieux lingo kabwana makame komo bima oh ti bato mitema malamba vandi sibiso bozo wela nini ngabi ni mwasi ni mbongo ya linga za la ye moko ngabi comment le ko to sali biso mbale yo za la yo moko bon to keti na tropical pa ba directeur wana yo mona yo mal chance te chic choc le nge mangwa ou adomne na za ye moko siko Willy lisusu leki na et puis boye bakake tropicana tant to bananga dans soit tropicana ngane tête d'affiche ak na luka tropicana parce que directeur oyo kabe ya pindi passe notre directeur to ragi azaki directeur na RTNC journaliste mune na RTNC azako fanda mingi na commune makala côté la Fayette ngande mutu babisenga oyebite chaîne monge fungwa mikomo na tropicana papa nsaka la kende kuna na kena na tongo 6h na beta porte directeur ya bimia tuni mutu nsaka la problème nini ngabi directeur na yebo pesa espace na tropicana abi bongo ya na bureau yenda pesa espace kabe apindi pasi azaki assistant na F6 série wana atangsa ye wana apesi biso espace nabi bon espace oyo pesi biso to salon to zarkana Willy mbala moko c'était comme ça ye Willy ibe kabe ya pindi pasité mais l'air ka to kangani na Willy to longoli be esprit ya mabena mutu na biso to sala bomoko mais l'air ko kabone ye ya lingi a s'imposer azala ye moko to wela eloko te to wela mwasité to wela pe mbongo te eloko te ya lingi azala ye moko nga pena ko tala ba pesi biso conseil ayoki te to ke pas directeur kabe ya pindi pas alobi na biso boy le cas bozo kanaté il faut couper le poil en deux elingono banini yo okozwa jour tel bolé ka mukolo boy yo Willy okozwa jour tel bolé ka mukolo tel boy to moko aleki lundi moko yo le ka lundi okuna moko aleki donc na deux fois ngana sali groupe ngana le kaka 2 fois par semaine lundi double lundi par mois yepe Willy 2 fois par mois ya boy ngala na succès non ngai kaka à s'imposer na kata tropicana babia c'est que peut-être Willy ana ba ida mabe nga batiki nga na tropicana ye alongwe na ye akelo que se passe n'est pas mususu au monde bakendeki bakira bactère mususu ebele bakira bactère ebele nga na tikala nga moko natikala na batu penate na kolba natikala kata na 3 personnes yo mto zo pesa bactère nzela ba joindre banzonzi ngo c'est quand 3 personnes oh mais bango ba moni que Willy a na succès na moment na yango akena bakena bango kasi ngata ona tikali nzamba pambola kati nga na tikali ngamo wona ba weko sa mtu akala ukoma bwakela Willy kaza mwana yo mtu akala bongo na leo na koloba nini na leo na za mtu akala bino moyeba mtu akala bimila wapi
komba mutakali bimila na répétition na bomba angote le wana to répéter na bara Djukul na Prince à université hein na bara Djukul na Prince à université Djukul kaka moko azana nzombo non na université kuna na ngamba mumbele to répéter kuna azaki na bar mo munene l'air nga na salle les abeilles première pièce na biso na salle yonini baki peka baye ba Josar baye ba Prince baye ba Gabriel batel babi oh juste kolanda Wilite na pauvre Claudine baye pa nanga ba Gabriel o moni wana habito kolanda kuna to ya pa ba bidi ba tikele pa nanga nga na recruter bactère mususu na salle les abeilles et Lombe président Lombe na bossa na raté a kotala répression so vanda boy atali ndenge répression so kende atuni akutari na fille mon nzela fille moi atuni fille yo kia abio na ke tournage ya na ke répression papa Ntsaka yagi mwana muke ena matuni mwana muke abi papa na bisa sepeli na travailler na ye po ya sa mutu akala te mais mutu akala lere lomba ye répétition abeti linga lisolo la bi kulutu nakutera mwana mwasi mokazo ya répétition mwana muka lobi na yo oza mutu akala tatara ba muta lobi donc andimi ko tout mwana na travailler pa na yo ngabi abana lelo pe papa Ntsaka la ya Johnny mutu akala etikali beba na Willy bo beba na ti bokemba mo ti biso ke na biso ya tikali na groupe ne ya Willy mambo non rando continue kati yo kana bisa mino siko version tangu biso to sala succès na biso Willy pazoleka ye pazoleka na groupe na ye kuna place ya kenini na batu na ye bayiko kabwana yo rabi oyebi bakabona ti mombo ye alaka munene bazali kosunga biso na kata groupe ti pompe akufa na ye garçon pa kufa oyebi Yesu akesa la groupe abomi groupe a Willy akesa la bactère mususu akesa la groupe na bactère wana Willy atikali Willy ils ont marché le sauté ils ont marché te groupe bazo mona succès mais kuna les abeilles c'est grave bakomi ko kolobo tamsunga la kenengi cimetière kitambo tamsuna ke cimetière ko luka kisinga binzambi c'est genre que n'a pas mort jamais ngeza nzambe nzamba zo kangai ti lelo Willy ayiko be na téléphone yoka maloba ya Willy na bomba ngote abi vie na ngai yo za grand frère na lingo pesa ngamba explication belete to solate to salaki le dio ngam na lingaki na boma mwana to boma mwana wana ngai nde Willy na linga to kabwana mais na singo kaka pardon fongo langa motema parce que na moment na peto sala banzonzi Willy mtazo na nzonzi ngazate Willy mtazo na nzonzi ngazate donc ba vie nyonso o ya théâtre ba mona yeke ndeko to panzi le dio ba pesa itor pa Willy donc Willy mtal provoquer ba za ko linga ete Willy a se sentait un peu lésé amone lokwa balingi ete abenga na téléphone vie limbi sangai nabi Willy motema ngeza ka polele pona yo lokwa bina limbi c'est un problème tena ngana problème na hote to ekuta na Willy na kamo ya association ya Bali Ascom association sportif des comédiens to kapena équipe à Bali tango to yeko la réunion Willy alobi non photo tchaka papa Ntsaka la président yaza la vice président nde Willy a tinde ba porter na président parce que to comme ko yokana et puis ti Willy mamba ke poto to aki subinemite. Eh bien voilà, Papa Ntsaka la douane et c'est moi Goyambayo et je pense qu'il y a les solo et salut Willy mam plaisir bisika zali et salut papi qui m'aime michopo plaisir babi Pierrot kwanza mikolo Bogo Sanderson zo tunanga est-ce zo kwanza solo et ça langa moi bien je pense que c'est peu ici Willy mam bisika za mbote bisika oza merci vraiment merci pepa apo firenze linko ya benganga pe nga ba conseil belé wana moni les sous dommage merci et pas Pierrot kwanza au kwanza ba mikolo Bogo Sanderson zo tunanga solo to lukuta Pierrot kwanza epeti et ça là moi bien toza na Papa Ntsaka la tango zo beta li solo c'est vrai les loto aussi ça solo nous c'est jour to continuer to kolemba ote oza muto akala nengo lobi au bébé na mangwaou abotela go problème que aux olinga fille moko na groupe c'est vrai oui bon et là gaga prétexte à luka ga po atikala na groupe ye moko tango lobi ga biloko na pe oh non na suspendre yo na bine yo suspendre nga yo président groupe et comme le quoi discussion na batu musu balaki wana ba brad wana azwaki
bakomi koapuye ye nga mpe nalingaka na nga baimposition te nalinga mpe baproblème na bato te ntango asespane nga mpe na vai na nga yango ide esala nga avec président Masumu Deprende yalaka la président de l'association abi na nga Johnny okoki mpe kosala groupe na yo ata ozoleka na télévision si ya 1000 personnes bazotala yo 1000 personnes batalaka télévision bachaîne eza ebele mais quelque part ata 2 personnes bazotala yo nde yango opesanga koantakala nga mpe naoki mwa lisolo na yo trop ipare ke kote na groupe na yo moko olingaka minere moko esala mwa complication ebotelaki mwa baproblème ne te so minere yango nani minere yango nani motu ko na age nga nazalaki eleka minere na ndenge nini mwana 14 ans aza minere napesi mwasi nanga valeur te jamais de la vie na à mon âge omoni basi bazaka basi mais yoka na bano elokanga na pesi na mangwa ou raison grand ya moko o nzamba azomona nga ata nasali scénario na groupe nanga ata nasali nzonzingi mwana mwasi moko te oyo akota na groupe nanga ye lelo alobi ke bon papa tsakala ndenge na koti boye nga natali nga bi aza kitoko avant na pesa rôle photo bima na yo aleka na télévision aloba to acteur to actrice avant na pesa rôle abi pesa nga mbongo na lia pour na pesa rôle to ya nzonzi to ya nini aya ayebisa ngai nasalaka ngo te minere yango koma na zemi ekomplikaka ekutu yango esala nayebi te nayebi ke bajournaliste balingi kofabrike makambo te eza nango mpe bongo te makambo su na mposa oloba ngo ya solo me te moza moto attention yango ezobangisa ngai eza lokuta nayebi mpe ye te epuis akotaki aza na age nini akotela ye nga na groupe quand natikeli mpe kozwa minere na groupe na nga te koko dema tolanda image ya esala biso mwa bien papa ntsakala boyebi émission na biso esalaka bien tokundola na image oyo bon tozonga tokoba lisolo na biso suivant. Et bien voilà, naza awa na surprise na biso Mama Doudou azali mwasi ya papa Ntsakala. Mbote mama? Mbote papa. Mwasi ya papa Ntsakala eza yo? Nga Mama Doudou mwasi ya papa Ntsakala. Mama Doudou mutuna nanga liboso ezaki en fait ozana papa Ntsakala na plateau na émission na biso mutuna nanga liboso ezaki Mama Doudou akima papa Ntsakala. Sondola ina bana. Mutuna ngwe bujuna wapi? Yo ki histoire wapi bakena kimena na bana. C'est qui émission précédente na papa Ntsakala aisaki nga azayi moko na bana na uti pe na ndako na ye na moni ye moko na bana surtout ba mapasa. Bon makambo ezanga ate na kimeta za papa bana nga to boti ni bana misatu bon na kotika ete ya pa mandaku nepseke kifakite esika zali azwanda kwa sika comme ça nazonga na boko la bana nga c'est ça. Oboyete. Na boyete. Celui qui a une quoi sika place bien. To fandi to boko bana ndeto za équipe auparavant, to za équipe bien. Et peut-être ceux qui occupent ce témoignage ya papa Ntsakala ou bofandi na ye moi tangu molai. Aza ba souvenir belé parce que papa Ntsakala zo ngana na no mona muke na bleu blanc à partir à 4 hommes des humanités. La jeu diplôme na côté université na ndenga ki ko bana ngai en tout cas ba souvenir belé atika ngate atika pe famille s'il y a un problème il faut participer na nyonso te azaba témoignage belé il y a bien pour na ngana famille na biso oui ya mabe bon moi ba monde d'artiste mabe pe ko ça bien na ba teka nyonso ça bien parce que ko ba pe ka nyonso ya bien te pour mabe pe ko ça là na mona baptiste pas za makambo belé asala pe ya mabe pe ba mauvais souvenir o markanga pe ya mabe toucha pe ngai mais il est quand on a ndenge ya pardon ndenge na monde baptiste wana ga makambo ka ile kaka hein je mo yebi ko za mobale akoza pe na mutu mo pembeni so nga na apprendre ngo peut-être ça nga pe bien te bitumba banini c'est ça na limbisa. Et nasepelaki koya kozwa mwasi ya papa Ntsakala leli alobi mwasi akenda bana tout ça nayebi te Mama Doudou mobali na azolanda yo soki koyebisa mwa liloba esale mwa bien bisika azali vejo nga bien ke vejo bakoma mboka na te nalingaka oui nalingaka parce que yemta boti ngai bana ya liboso na bo jeunesse na ngai pe jusqu'à présent nalingaka mingi
Vejo nalingako mingi oya papa bana na nga ozwinga moketi nakomi lelo na age oyo en tout cas je t'aime nalingako kaka na motema na nga zwa kaka ndako tobokola bana nde napisaki yo condition c'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Sanderson Coco Dema na image ya kitoko boye boseli biso papa Ntsakala. Omoni mutunesa ki 14 ans? Namoni mais na lero wana akina 14 ans te akina 4e humanité. Tamsi yo kanti 4e humanité 14 ans non. Akina na 4e humanité lero wana tozana ba pauvre mamri koko. Lero wana tolingaki mona mwasi wana en tout cas tozaki bien bon terme. Ba mangwa ba yebiye surtout mokere korongada da yebiye. Ayebiye bien pour bazaki na ye côté moko. Yewa. Moi muketi ubalié. Tu as eu diplôme. Siko to pika misisa. Na misisa to pika na ndenge mama dudu na monié talaka mama dudu abota na yete ngana yeko bala ye na to boti bana misato abiga na ba mapasa nanga o bomonaki wana alo mondenge alobiti condition kaka ni pe na lobai kaka papa Ntsakala je t'aime beaucoup zwandako bongo tozonga ndiki tozalaki parce que na baki na yo déjà mutu mususu te na kokozwa na vie nanga aya kobokola bana na bomonaki bana wana bana ba caprice bana mapasa ono moni lelo soki na mwasi mususu aya kobokola bango lobi kozala rabi nanga mavinga koyoka te bano baza bandoki soit ngai soit bana esimba te l'imception de toche monsino na TV boy ozobanga te kolobelaka makambo mama dudu na télé boy po bato misu pe bazana ba moyen na bango tamba moni mwasa kitoko boy bakobetele chita sima eza problème te oya monike ayebi kaza mwasa mutu yaza na mwasi te to ndenge nini na motema na ye eza grave te bongo siko yo mwasi na yo kino bombaka yo bombe suka wapi soka za na besoin sala témoignage ya bien ponanga asali témoignage na ye aza mwasa mutu c'est pas grave so ngana linga papa tu bamona siko faiblesse no ezaki oza mbongo te ya kozwa loyer po bofanda bobokola bana mutu aza mwandako esi tu so akene na ma campagne de na Gombe moi climatiser za ndako moi eloko za la l'aise te nani pas za l'aise te po ayebi déjà que moi so na vana za moi sa mutu tala ezalaka jeté ozwi moi sa mutu vana soko bimi ozongo mona ka image ya papa Ntsakala soko bimi tali ozomona ka image ya papa Ntsakala n'est pas vérité. Tu dis que tu offres umeli boy. Tu n'as pas que ça parce que nana raison. Tala, moi si amutu soko bimi. Tango to zonga to moni ba. Oh moi ça bato na tcheka na ndako. Au mona ozala mal à l'aise. Zwa moi si o nzamba tindelio ya yo. Moi si na yo penda tchana ndako. Bato ba yebi na bango yete o tchena ndako. Mais oyo tamsu mutu so akoti kaka to betle mutu li solo. Même yo rabio ke na ko tala yo lobi. Ah vieux pétage moi c'est abata papa Ntsakala et comme kali solo atie moi c'est papa Ntsakala na ndako et vous allez ka bongo moni ka bien te yango tiki afana nanu ndako pezo mona na ngote okoluka ndako ata ya muke bo fanda bobokola nanu kwa problème ezate soka na zwika makoki na ozona nga ndako to vana biso bien nzambe moko ayebi nzambe pa yebi séparation na pourquoi yaki et kozonga na ngaka boye même yo Rabi Mavinga ata bogos ba fanatique na mino bata bonne foi oya yo ope ba olansaka mingi mais Fabrice Ntseka le boss américain ako toucher motema na ye ata moi $200 $300 otindela ngai batu na yo même Melinzemba motema tous pepele ambetolo bela dinganga bogos abitinda bela dinanga bela dinanga yo ka boya bi te Rabi zula papa Ntsakala ata moi $200 bakisa kuna Anuarite Gemena Continue à non gâter Anuarite Gemena Papa Ntsakala ye et ça bien fiston bassin de FB international Pierrot Kwanza Papa Ntsakala Pierrot Kwanza te tozolela tozo parler pour mera zonga talaka nenge yemoko pe Rabia lobi ozotika ka ba distance lepso mutu pe ya ma campagne to mutu mais elle est jolie donc moi été donc ils ont un problème té mais ta omoni boy sali onde salinga plaisir à trop et puis naza surpris bino na ebise bino vanda côté na relaxer bino
patriarche tant de zobeta no lisolo vous comprenez idée tant de zotu no d'émission les gars qui oui c'est ce qui est à fin de la place vous moi to pesa adresse à moi c'est na TV zati au monde comme ta simbi biki papa ntsakala toko continue na biso ba tout na pe binote mon rabi bokrena bogos bo pesa so adresse pardon ko bon me ko pesa bo pesa adresse za bino mais faute na biso te yo tiki moi ina nina ndambo mais bon yo mo pe moi ça vient na yo o lo basus que o nani kingandi telbo mbuta tala place avanda ka kenega kuno ko lo bateke ngarabi munatindi yo kuno mabete. C'est bon, papa Ntsakala, tozo comme ça vraiment na suka lisolo na biso et vraiment ndeko moko esenga bitu na rape balinga olia nini alinga boy ba question za kebele moi otuna ba question nyonso za te faute de temps qui makasi mangonga yon tozo quelques questions to tuni étape ko ya to tuni su mususu to kinde bongo ma lembe lelo les abeilles évolution zandengeni. Bon les abeilles évolution moni tozaki na yo banda tongo to na yo ti place nazo tourner théâtre na ngai nazo tourner au mona ki yo mo les abeilles toujours les en forme bientôt ils ont la chaîne moko de la place et bana ko leka men internet déjà to zali sur internet to les canaux sur ba différentes chaînes internet ils ont ma bête bactère na nga bazana bango mona ki pe bango na siège na nga répétition oyo mama Don Angélique mama Boboto Don Angélique mama nanga mama Don Angélique apesa nga place na répétaka awa na pesa nga ngai lokote en tout cas mama merci mingi na place yo pesa ngai ata place ozali ezaloza na ngola ezaloza na poto na kumisa ko le nyonso merci mingi mama. C'est bon, papa Ntsakala mtu bako bunda po théâtre mboka mso kendal boso théâtre évolué mais en soi bazana elokote bazoko kape ko bunda te to ebite pona nini wana peut-être makamto lobela mbala sima to comme na suka liso na biso yo ngaba benga omi nkomoni papa Ntsakala mutakala ya Johnny mutakala na ndima ngo pe mingi siko mais mingi ya Johnny mutakala babakisaka mona ka mutakala na ndimi ya Johnny na ndimaka. C'est bon, to comme na moko boye o eso salanga pasi ezana batu mususu bazokende ko koma na ba réseaux sociaux. Ah, je voudrais na ngai na bosana ngape na mona ki yango babi papa Ntsakala asali AVC, c'est ça non? Papa Ntsakala asali AVC bo pesa mbongo to sunga papa Ntsakala osala ki AVC ngo to ni menga yote Rabi mavinga ngai yo omoni ngai na sala na sali AVC na nini ona kina kuta mwasi na ngaso na interma to ngazo bima na kutira mobali mususu na sali AVC na osenga ba aide batika biloko lokutako batika biloko wana Rabi ngai lelo oyo soki na beli l'état penatali gouvernement tali ke papa Ntsakala oyo ata mutu moko na kati wana ako reconnaître ngai bakosunga ngai nekela senga ba aide non omonika ka mwasi wana oyo osolone mama Dudu série moko na beli na 2000 na rappela na 2014 na kotaka ngalema na saka na koma kaka mama Dudu ba to poto bandeko na nga ya poto so na bi bandeko c'est-à-dire ba fanatique ba yaya ba papa ba mama ba leki na nga ya poto bandeko na nga nyonso poto ba linganga ba bengi ye na téléphone ba bi mama Dudu ndenge papa Ntsakala siko azana malade azana koma olingi to tinda ba mbongo papa soigner yo ka réponse ya mama Dudu mama mayele alobi na bango nini ata botini 1 million soki akokufa kaka mais na sengi na bino boye bosambela pona ye po azonga na musala na ye obino bolingaka abika bosambela pona makasi bo prier pona ye azongela musala na ye po bolingaka mutu sa poto a féliciter ye et puis a senga aide na volonté ya batu babonotina ba mbongo bango moko voilà ndenge za nyamu akenda wapi nyamu mazana Luanda bosola tokutana na ye na Luanda na 2014 tant on a quitté voyage après ba malade na 5 mois voyage na Luanda. Merci beaucoup. Tokoma Suka Lisona Lelo, ma journée avec mon artiste, ma journée avec Papa Ntsakala, ma journée avec Yadjoni, avec Mutakala. Je pense que vous avez aimé et si vous avez aimé, dites merci à Bogo Sanderson, à Koko Dema, ainsi que l'équipe technique Mubimba. Papa Mso Tokoma na Suka Lisolo, quelques dédicaces Yana. Yana, na pesa na mbote mingi na Tonto Bona. Na émission liboso alobi nanga Tonto Bona na kata Suisse alobi nanga Papa Ntsakala obwaki bato songa peno pesi nga mbote te Tonto Bona ya yo mbote yango oyo nayebi ke makambo ezali ntango tozoluka susu ba contribution na yo ezalaka kaka e continue kaka mbuta metro Makengo ya yo yango na Suisse nayebi ke mutu moko ayebisi nga na linga libanga te
akanga muku na roli yo nanga to na Suisse yo mto yambanga na Otnenda na ko posa na ko peso mbote te na cadre wana na peso mbote leki nanga Jacques Nsingi Mwanza bambote no pe yangoyo Blaise artiste timide mbote na yo yangoyo producteur major Bisadini mbote na yango Deborah na France leki nanga Deborah na peso bambote Demont Mukonda na peso bambote Roger Swingi na Nadine Kapesa na biko kutokufela leki na Kishasa to peso ba mbote mingi bambote mingi ba oyo nyonso balandeki misali boso babenga kinga pona ko encourager ngai na pesi bino pe ba mbote bele lupini kanga sengo na mwasi na etete bambote Dani Kinzonzi Alain Kinzonzi Manzuzi bambote na bino ya mingi bambote na bino bato nyonso to bazo benga kanga obaza ko encourager nga na musala na ngai en tout cas bambote na bino excellence akoma ngala na Chantal Mangala bambote na bino Kokodia Nzombo nakobosa na yo te na bambote no yango yo mingi yo nanga to kolesika mongo to botami banini bambo ngadia da ngadio smokere koro mangwa undengi wana Willy Mambo José de Londres Gianni Versas Apo Firenze Doma Zetantu Afi Lunga bambote na bike petit nango benga nga sute Irene Irene Makese bambote na yango Papi Michopo kanisa ba phrase mo komelanga na Facebook sepeli sangate na ka même vie na yo mais likambute bambote no yango na pesi yo bozala ka bien na poto na ebiki biso en Afrique nzamba sunga ndenge Rabi Mavinga lobi bato ya ye oya bwakaka nazo zela pe ba contribution na bango te ya muke po mera zonga kana pale na ebiki Rabi na lobaka l'air nyonso Rabi au moins l'air to sali émission na butu atokomba 21h mais soki la paix ezalaki na mboka oyo te soki nzamba tie kimia te tokozala te nasenga mingi merci na la paix toza nango na kimia oyo autorité bapesi batotia na mboka po tozala po tosala émission na air oyo et puis na nzambe na biso merci mingi puis oyo nyonso toujours contact na nga 00243 9 98 319 314 00243 9 98 319 314 na bosani te mwasi ya Jacques leki nanga tete Tsunsa baya Janine ba Robert lebike tante ana kufaki ba contribution salaki malamu na pesi bino ba mbote mingi na mama bisika zali ba mbote na bino mingi en tout cas na lingi bino mingi ba bi José Mabilama ba Ige de fer ba Bretagne na biso na Rabi Mavinga yo moko parce que ate oyebi musala na bogos malgré beaucoup ça comment kimanga essaye le côté bambote la bino mingi. Merci beaucoup Papa Ntsakala. Je pense que bomoni mitune ezaka rebele mengongande ekoki et ce nzambe apesi biso susungolu prochainement toko ça soit ta troisième numéro na Papa Ntsakala to beta lisolo ya théâtre mo malamu et ça là bien ya toro yo soki nzambe asungi et que bino pe bosungi toko sepela to sala yango na kati ya ndaku na ye na mwasi na ye mama Doudou obote komona ba image ne ko za malamu mingi. Je dis merci à Papa Duval Kassongo, un mouyaka sans complexe, un mouyaka qui se respecte depuis Montréal. Merci. Et pas à Fabrice Ntseka, les boss américains. Merci. Mère Nabiso, merci. Koyago Belisha, Foumouabilele, Maman Narid, Randi Louawa, un enfant pas comme les autres, vraiment un enfant différent des autres. Merci. Et pas à Didier Masuki Mbele Amande Fapembe, Motema Anita Lelo, super. Merci. Et pas Nayo, Bogo Sanderson. Anuarite Gemena de la part de Bogo Sanderson, Bella Dinganga, merci et pas Nayo, merci vraiment et pas ya Pierrot Kwanza Papa Ntsakala Kwanza et ça moi bien, merci vraiment et pas ya Coco Dema de la terre, merci Angèle Kinkela, merci Nabandeko Nyonso, Obolinga Karabi Mavinga, Nebike Uzaba Yikeria Nochesko, Aristote Kitambala, vraiment Bino Nyonso, merci et pas Nabino, to Kutani Mbalasi Maizaki Bongo ma journée avec ma ma journée avec Papa Ntsakala. Merci mon vieux. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'amant Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'amant Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public.
biso.